Bande konanga na pesi bino mbote na kombo na Yesu Masia mwana nzambe na bomoi. Ngai mama Deline isusu ko partager video na bande konyonso obolandanga na Deline TV na ko partager video oyo makambo oyo na moni ya batu kaka oyo ya nanga batu ananga ndenge bazo ko menacer Pasteur Voici l'homme. Bande konanga nazo tela bino yango poto mona ndenge nini Kongo na biso tozo kende wapi na otela bino video yango après ngai na koya kosala commentaire après. Nzambe aza na biso na komba tata mwana pe ya molimo santu kona pambolio pona souffre de vie na zana ngo pe ya ndeko moko na moko oyo akolanda video o papa zwa na olokumu kumisama sanjola manetola manayo oza mokonzi na nguya nyonso zwa lokumu kolo merci pona ngolo salinga ya koya kosala video kofanda devant caméra pona kosolola na bandeko na ngai ba congolais papa na makambo oyo tie po ete na solola na bango kolo na sengi présence na okati na nga papa kolo o nyonso eza yo te eza musika na kombo na Yesu Masia pe na nguya molimo santu na bonde bongo na kombo tata mwana pe ya molimo santu na lobi amen. Bandeko na ngai na ye kosala video oyo nazotela bino yango nde na yebisaki bino ke nakotaka na ba chaîne oyo ya pardon na TikTok na ba live ya batu oyo bandeko ndenge nalobi na ye kosala video oyo nazotela bino ka video po ete natia commentaire ezaka pona fongola bandeko na biso ba congolais to yeba po biloko mosusu esengeli to loba ngo bien avant to loba po ete to yeba makambo tozopona to yeba po liare koyindela biso to yeba makambo oyo tozopona nazotela bino na video oyo bo comprendre yango kaka na kati awa donc ezali Pasteur Voici l'homme asalaki nde kaka alobaka na cher abande kote ya alobaki makambo nde ezalaki toyo konka nyonso awa bongo na kotia commentaire sima toyoka yango. Bonjour les amis, bonjour les amis, bonjour. Bon, elo nena expliqué ye azali batu ya bananga ba proche penda ya nanga donc aza parti ya AFC donc parti o ya nanga donc batu ba M23 AFC de bango ye de parti ya nanga donc ye aza penda moko ya batu nalandaka ye mingi nalandaka ye pona yeba quand même faut kolandaka bango koyeba po moko so ozolanda bani mususu ndeti mukwana nalandaki balobi ke walikale bazwi yango ba M23 et pardon ba wazalendo ba récupérer walikale mais pas na bango nazoyoka ke walikale ezaka na maboko na bango ba récupérer yango te donc nayebi nanga te banani balobi vérité bino mo boyebi ka donc tozaka bongo de parti mususu bazwi walikale mais pas na bango baloba ke walikale bazwi yango te mais ekoyeba na kaka to apena batu na walikale te poto tuna biso ba oyo to yeba mais problème ya te tozo tsaka na mabondeli nyonso oyo koya ba wazalendo ba récupérer walikale ba récupérer yango te biso o biso to yebi to ko récupérer ka nyonso ezaka walikale te to ko récupérer nyonso ata 1 mètre carré ya mabela Congo eke na ba Rwandais te donc voilà c'est ça. Balo bazui yango po toza na guerre tozo bunda biso kuno to déclarer guerre te ti lelo mais guerre ezali quand même tozo défendre kaka mabele na biso donc ti to koma to déclarer guerre wana to yeba makambo ndenge ke komela pe lisusu donc ata bazui balobi bazui na Congo mbimba biso bato toza révéler to yebi ke loko eza na ngote donc nazolo baboye na tie bino video oyo po na ko expliquer bino pe selon ngai nde na réfléchir
na mwa muke mayele o nzamba tsakat na nde na réfléchir po bato o bozo soutenir nanga bato bo soutenir ye po na yebisa bino toza na moment oko ata ba 50-50 donc 50 baza pour nanga na ba Rwandais donc 50 pe baza pour Congo na moment oso lokwa toza pour Congo il faut tozala pour président oyo aza na biso o aza numéro 1 na liboso na biso tokoki kozala ba rebelle te na moment oyo ozomona de to soutenir Fati Beton na ngonga oyo malgré ngana na posa te ke soki nde omoni tetantia nono aponga na loba ebele bato mutu bolandaka ata bokata boboninga mama Deline te po aloba ebele bolandaka ne fiske oyo mais oyo ngana kokomante na oyo bato baza bakomprendre ke te mama Deline nzambe na mama ezosala mama Deline mamba azoloba aza na nzela buza nazotiela bino yango ya bandoni bande aza moko ya bato ya AFC je crois AFC parti ya nanga bon natiela bino bon to développer donc problème na bango eza na voici l'homme po boyoka voix oyo nga na yebi voix oyo ezoloba awa eza voix ya voici l'homme. Bonjour. Mbote baninga, mbote bipai nyonso bino bozwami. Ezali wabino wakancha 365, l'homme actualité, l'homme en chiffres et en lettres. Le motivateur de tous les motivés. Mioyo yeno bana betu bonso miabinu bajibikala bonvuma kulu achiluba mioyo yeno bonso bueno miabinu jibikala angatai mioyo kujiweno wakancha 365 nyino la mioyo kujibana betu bonso bajibikala kuchikapa chaman samba bajibikala kumbujimai bajibikala kumwene jitu kuchilenge bonso bajibikala kuilebo kuchikapa kungandanjika bajibikala kukananga malandi wanshinga bajibikala mulukonga bajibikala miaba yonso jambo bandu kwangu bote fasi zote mwiko bale beko mu Grand Katanga bote beko pale Lubumbashi beko likasi Kolwezi dilo lokasanji kapanga mwe bote mina milamukia namona lekisa bolimbisi na lekisa kamba mo te toyoka Shabunda bote beko pale Kindu Manyema beko pale Tanganyika mwe bote mina milamukia mi fasi zote mungu nashika Swahili bandeko oyo nyonso bazali koyoka Swahili lingala mbote na bino nyonso bipai nyonso bino bozwami bana Kinshasa bana Mbandaka bana Equateur mbote na bino nyonso bipai nyonso bino bozali bampangi na munu ya Bazaire ya Idiofa ya Kikwit ya Bandundu Idiofa mbote na beno nyonso bampangi na munu mumezola beno bampangi na munu. Voilà, tous les canaux na émission na biso ya mukula lelo to bandi na tozali déjà 15h46 na mboko yonga na vandi, c'est-à-dire tozali soki totali bana ya poto bazali to tapote baninga na ngai to koma na 100K comme ça to bande émission na biso to tapote to koma na 100K comme ça to banda émission na biso ya mukolo ya lelo to tapote to koma na 100K bo pesa ngai ba fololo ba j'aime eleka ebele avant to banda émission na biso po tozwa poko sote na tango tozali ko banda. Alors les loyaux to changer voilà tozali 20h46 na Bruxelles 20h46 na Bruxelles tozali kokoba to tapote avant tokota na masolo ya lelo tozali na ba information ebele mais avant tous les cas na ba information na biso to tapote comme ça to banda masolo na biso ya mokolo ya lelo bande konangai tozali
21h47 minutes na Lubumbashi. Voilà. Toyo kanano ba R la mokili mobimba. Tozali bana kini balobi ke bazali 20h47. Bana kini balobi ke baza boni ba M23 bakomi wapi? Hein? Bakomi wapi? Ne balobi ka va Marseille la ba ozo Kinshasa. Bamona ka muni. Fumbwa ba ventilier. Boyoka nano. Kimia batu pamba. Boyoka saka batu pamba. Boyoka tata oyo. Makila batu engangaka. Qui tue par l'épée. Tango naza koyebisa bino ke tokokanga ba église. Mais tout d'abord nano. Yoka. Ni ba M23 bakomi wapi? Hein? Bakomi wapi? Ne balobeka avant Marseille la ba ozo Kinshasa. Bamona ka munini. Fumbwa ba ventilier. Ba ventilier. Ba yokutroubler kaka kimia batu. Pasteur ya muluba oyo alobi ke tolobaki ke na mois de mars tokozala na Kinshasa. Non, on n'a pas dit ça. Comment on est? Pasteur a télé mini bosso à Batoaza Kokos. Non, on n'a pas dit que dans le mois de mars, tu es à Kinshasa. On n'a pas dit ça. Tolobindengo anate. Pasteur wana ya muluba wana ifalo ba makambo ya solo. Biso tolobaki te que dans le mois de mars, tu es à Kinshasa. Tolobaki angote. Nous ne sommes pas des aventuriers. Boyebisa tata wana ya muluba wana, ya pasteur wana. Nous ne sommes pas des aventuriers. Boyoka lisusu. M23 bakomi wapi? Hein? Bakomi wapi? Ne balobeka avant Marseille la ba ozo Kinshasa. Bamona ka munini. Fumbwa ba ventilier. Ba ventilier. Ba yokutroubler kaka kimia batu pamba. Kobo misisaka batu pamba. Bako samba. Boyebisa pasteur wana ke aucun jour tolobaki de ke na mois de mars tokozala na Kinshasa te azali liboso à côté ya il faut aloba vérité. Non, on n'a pas dit ça. Tolobaki ango na nani tolobaki ango te tolobaki ango wapi tolobaki ango ndenge wana te aloba vérité. Soki mosali ya Nzambe azali koyebisa bato il faut ayebisa bato ya bosolo. Biso nano tolobi te ke toko koma na Kinshasa na mois de mars. Toloba yango te. Toloba yango te. Ngai nalobaki awa ke toko lia le 30 juin na kati ya Kinshasa. Tolobaki, nous ne sommes pas des aventuriers. Azako benga biso ba aventurier. Lelo yo tozana walikale. Ba aventurier bazako loba ya solo tolobaki tokokota na Nord Kivu, tokota na Goma, to vanda pe, to changer comment on appelle ça? To changer gouverneur. Tolobaki tokokoma na Bukavu, tokomi na Bukavu. Lelo tozana walikale. Tozali ko changer, tozali ko tia bakonzi ya sika na kati ya walikale. Tozali na kati ya walikale. Nzela tozako kere na Kisangani. Lelo toza mukolonini, lelo tozali vendredi. Nous ne sommes pas des aventuriers. Tozwaki minduki te potol to sakana ou bien ezaba blague. Boye bisa pasteur wana ba oyo bakendeka kosambele pa na ye. Boye bisa yeke Alliance Fleuve Congo bar M23 bazali ba aventurier te. Akomona biso na Kinshasa. Tokokuta na biso na ye. Toko yebisa yeke yo benga ka biso ba aventurier. Tozali wapi sikoyo? Toko tunaka bota pote baninga na ngai. Boyebisa pasteur wana. Toko kutana kanga na na Kinshasa na kotuna ka yeke. Biso ba aventurier toza wapi sikoyo? Tobombi maloba na ye oyo. Toko bungisa ngote. Bandimi ya pasteur oyo boyebisa ye. Nous ne sommes pas des aventuriers. Tozui minduki ezali pona kosala ba aventure te.
bato bakata na mokonzi na ye Félix atelemaki alobi ke bakokota na Goma te wana liboso ya presse ya bapaya bakoko aventurier wana kaka ndenge alobi lelo oyo Félix pe abengaka biso aventurier alobi ke aventurier wana bakokota na Goma te tolali tolamuki tokoti Goma bakokota Bukavu te balali balamuki toza na Bukavu biso wana toza kokende tokopepa avant semaine oyo toza kobanda esila toza na kati ya Kisangani oyo bakokota Walikale te tokoti na kati ya Walikale boyoka aventurier toza yango wana boboni nga nazoloba ke tokokanga ba église nyonso boyoka ba aventurier wana aza kokosa ba yuma azali kokosa ba villageois azali kokosa ba pauvre ya bato azali kokosa bato ya pamba bolanda boni ba M23 bakomi wapi bakomi wapi e balobaki avant mars esila bakozwa Kinshasa bamonaki yango nini fumbwa baventurier aventurier bayi kutrouble kaka kimi ya bato pamba kobomisisaka bato pamba bakosamba oyoki ngai na kotuna katata oyo na Kinshasa obengaka biso ba aventurier lelo toza wapi video oyo tobombi yango tokotuna katata oyo soka akimi te na tango oyo tozali kokanga ba église nyonso na kotuna katata oyo obengaka biso ba aventurier lelo toza wapi na tango wana toza na kati ya Kinshasa na kotuna ka ye na lobi ko obengaka biso ba aventurier entre yo pasteur oyo na biso nani aventurier na kotuna katata wana na lobike entre yo na biso yebisa ngai nani aventurier biso na kata capital biso na Kinshasa na kotuna ka ye video na ye oyo na bombi yango na kobaka kango te na bombi yango très bien. Are you supposed to make money every door talk? You don't want no coin? Bon bandeko yango oyo natieli bino yango en tout cas boyoki oyo azoloba wana eza voici l'homme biso nyonso toyebi pasteur voici l'homme pasteur Mukuna ya ACK on dirait elongwa ACK nayebi te so ekoma kombo nini elongwa ACK bandeko na ngai bozomona oyo tobenga yango nini tobenga yango nini bino moboloba tobenga yango nini mpo na ngai nalobi ke nabengi yango menace nalobi ke nabengi yango menace donc eza komenace kaka pasteur Mukuna te selon nga nde na comprendre eza kaka komenace pasteur Mukuna te so nazoyebisa bino ke bato oyo kone nanga na batu na ye oyo na ba M23 le ba okoma na Kinshasa oyebi ke toyokaka ba semaine euti koleka o ba mukolo bazwaka Bukavu na yebi te so bino mpe boyokaka on lokola ngai bayebisaki biso ke le bakoti le ba M23 bakoti na Bukavu batu babomaki bato ebele o osala ba video moko lobaki bakokota awa te bakozwa awa te boye babi baboma bato wana babeta bango baboma nasi boyokaki yango mpe nayokaki yango ozomwa ipare sikoyo nayebi te soki réellement mpe basalaki yango mais o déjà ezolakisako donc ikokoma na bango na Kinshasa donc baoluka passer voici l'homme donc eza menace babenga yango bomoni esika bato bozoluka bango baya na Congo esika dictature ezokota soki mutu alobi na moma oyo omoni ndenge eza wana toke tozonga batu ebele
bakomi na bato na oyebisa bino vérité nga aloba na nga vérité bakomi na bato bakozala ata na 40% ya bakongolais baosoutenir bango soit tu coupes sur ton talibi tam tu peux bakomi mpe na 50% bozala na ntango ya bino bacommentaire awa bozala na ntango ya bino bacommentaire tolanda totala bacommentaire bato batie bacommentaire awa bozala na ntango ya bino bozala na ntango ya bino bacommentaire awa do bande na oyebisa bino bakomi na bato bandeko nanga bokoki koimagine te bakomi na bato do moni esika pepe congolais tokomi divisé do tokomi vraiment divisé oyo okoki koimagine te bandeko nanga soki mutu oza na contre na ndenge voici l'homme alobi bongo soki mutu oza contre bango soki vraiment bazali ba dictateur te akokaki koloba boye te na video oyo akokaki kosala menace oyo te anga kotika kaka ti bakoma mpe na Congo na Kinshasa pardon bakomi mpe na Kinshasa ala prende akoki ta mosusu koloba car en général pe batu mususu bolobaki ke to koma te biso yo to komi ndeti passé voici l'homme pardon voici l'homme nemte to babenga passé voici l'homme ndé voici l'homme ka ndeti voici l'homme olobaki ke to koma ana Kinshasa to benga biso ba ventire lelo biso yo to koti sikoyo soki ma bazalaki batu moko nga omoni nga problème na nge ezali ke na yebi ke basali association na ba Rwandais ezande ba Rwandais nde mutu bazokota na sima ya bango na sima na bango ezande ba Rwandais nde mutu bakota poso totali la majorité ba oyo bazali likolo wana batu na bango wana bakanambe ba katumbi ba kamere bango nyonso wana bazana bango na ba 50 tam supu tam bazaku ba congolais te tolobaka bana sima batu oyo ozomona donc yango wana elingi koloba ke nanga pe to ako comprendre ke nanga pe azalaka congolais te natielaki bino donc déjà ke nga na oloba ngoko soki bakokota ntina Kinshasa tozobondela nzambe atalisaki papa die ke bakoti ntina Kinshasa tozobondela nzambe yokela biso ma tolela mana nzambe po bakota te na Kinshasa nzambe asala quelque chose tolela mana nzambe nzambe akotalisa likambo moko boye ezate ke to banda siko koloba ke nzamba atalisi ke bakota na Kinshasa te atalisi po toyeba ke soki to lelima na nzambe te tala makambo ekomela biso osomona menga na oloba soki banzamba permettre bato o baya bomonde ana laksi bino taki dictateur na baonde babandion dona menace déjà bino so bozo ya place boko linga te ke congolais nyonso azala pour bino boko linga te ke congolais nyonso azala pour bino boya soki maboza penda bato oyo boye penda na ndenge ya bien boye kaka boya na bino ba oba kondima bino bandimi bino ba oba ondima bino te bamona ba œuvre na bino ala prendre ba kondima bino bande konanga na ndeko moko boye leri to bandi koloba makambo ya Congo ke ba occidentaux tala basala biso boye baboma bakoko na biso esala inga ma bien te na koma kolobela ngo makasi na ba 2020 wana na koma lobela ngo makasi baboma bakoko na biso tala basala boye po bazwa Congo na biso epi na moment o balingaka bazwa Congo na biso balinga bazwa Congo baboma biso nde basala na Inde nde basala ba Indien na États-Unis na Amérique kuna so na mboka ni na isi cousine ngana ma cousine ngabi to ozonga Congo abi nga jamais na ozonga Congo wapi yango wana ngabi o mboka na ozolobela boy abi mboka na nga wapi o pasi mikaka tano wana ngabi o pourquoi ozoloba boy mboka bakoko na abi bakoko basala ni a critiquer bakoko ngana bi o mais pona ni ozoloba boy mbamuna pese exemple ngabi yo soki abi yade tala ndenge ba français ba yamba biso na mboka oyo toza bien na za bien bana nanga baza bien boye ale siko batona soki ata basalaka bon baboma bakoko na biso mais lelo bazo yamba biso bien siko to sala ni ngana ebisi ngana ebisi ndeko yo soki obotama na maternité ozaka mwana muke famille moko boye bayibi yo na ndaku mama na aladi so bayibi yo bake na yo babomi ba parents na yo
babomi ba parents na yo après total yango mingi na ba histoire na ba film le to bandolanda na ba film soki babomi ba parents na yo babomi papa no na mama no bazwi yo lokwa ba na mbongo babandi kobokola yo bapesi yo vi kitoko basali yo kutu do balakisi yo pende héritage na yo makambo nyonso ner ale bana misala o bayebi makambo wana basignale yo tala boyeboye balakisi yo mpe bafoto lere obotamaki makambo nyonso osali mpe bankete noke na hôpital wi baconfirme ke te mama oyo abotaka o wana bango bakosa baparent na yo biologique te yebisanga oyebi koko osundola na bomengo na bango abi uti nga na osala bongo te nga na osala bongo te nga na ondimaka lokwa bafandisi nga nga na bi omoni mwana nyonso ata mama na ye na papa ne bazalaki bapauvre akolinga falaki botikanga na kola na pauvreté wana oyo soki bayebisi nga ke tobomaki bango mpo bazali na vie ya pauvre te boyeboyeboye sikoyo nga bi non nayoka moto na bikeli moto akoresone boye na ndenge nini abinga mambo ya Kongo etalinga te so bozonga Kongo bozongi Kongo boye na tika na ngaka oyebi ke après na ba 2000 je crois 22 ou bien 2023 te 2022 le tolobela makambo ya Kongo boye mba moko nga na bi tozonga Kongo bino kutu botikala awa bobonga makapo makambo ekozala aiza somo abi te biso no so Kongo bongi biso tozonga Kongo abi yo loba yo kozonga Kongo te Kongo ko bonga te boye awanga na biso na regreta awanga na bi ya tikala jamais koloba bongo nebisi na yebisaka kutu keso ba parents na ba bomi boye abi jamais nga na tikala koloba bongo na fandika nga na bia moni makambango yango balobaka na biso ke munoko epolaka liboso po munoko lere elobaka ozomona yango na lobake batu oyo lelo bazo soutenir Corneille Nangaa lobi babaluka na bango le bamona ndenge batu o soki bakokoma pe na Kinshasa soki bakozwa kita bokonzi wana nde na lobaki so bazwa kita bokonzi za po batorturer biso po tokoma ba esclave na mboka na biso moko poto ma esclave na mboka na biso moko ozomwa nzambe soka ko permettre on poto yeba nzamba solo po a continuer ko beta biso abeti biso na temps ya Kabila abeti biso na ibisa bino nzamba loba na 2006 aloba na poison kokota makasi na Congo nde Kabila yebo ye mta kokota Congo poison tala to mona kuna na ba video zo tambola lelo bana bakufi nga batindeli nga ba video ya bana na okisomo bana 8 mba bakufi na poison do batu bakomi ko boma batu na poison ata oya lambi soso oyo boyeboye jalousie kaka atelier poison per kufi est-ce na kala biso ba congolais to yebaka bongo biso to bundaka na makofi bozo bunda batu ba bunda ba bobeta na makofi lakisa ke oza mobile so ngo simba ba bieta ngo simba banga ba bita za makasi te tika libanga bongo ozomona do yango nanga na bengi yango menace do bazo menacer o eza menace pa ya voici l'homme so le ba ko menacer boy pona nini le bango ba kokota soki ba kokota Congo Kinshasa soki ba kokota Kinshasa do ngelo ba ke voici l'homme mimikimela kana yo siko batu nini na obiso to soutenir obino bozo soutenir ponga na kotika la ko soutenir bango te ozomona batu nini oto soutenir oto lingi bango ba kozwa kita bokonza Congo o bazana ba menace botasko bato ba soutenir ba onde ba lobi awo oya lobi courage apesi courage tata wana pasteur bidoba akopakata wana ba commentaire na bango wakanza na sepeli ba commentaire tota so eza même mutu mutaota commentaire yango eza batu différent eza même mutu te po mutu muso ko ambuye na commentaire azotiaka même commentaire akomi bomona bazo soutenir nzoka baza azaka mutu moko na mona ngona ba video bato bongo na bloka bango ba bambuye mais o eza batu différent wakanza na sepeli do ba sepeli ndenge voici l'homme akopakata. Papa, ne vous en faites pas. Il fâchait parce qu'il voit le départ de Félix est imminent.
de mutu na bango kaka. Vrai motivateur, akumi c'est vrai motivateur. De bateau différent, non, na monika te, ka moi comme na mona, alobi vrai motivateur, a continue, sous sa télé, sous bonjour papa, wakacha, sous wakanja. Nalandake mingi na TikTok, so kote na ba live TikTok, nalandake kuna pona yeba pe, information koto balobini, poto yeba quand même, nalandaka ye, nalandaka ye. Oya lobi un très très bon projet ya kokanga ba église pe ko pendre ba pasteur ko pendre ozoka ko pendre ba pasteur nyonso ya lokuta. OK, donc pour na bango boma eza problème te akolo bate ko pini bango ko kota bango prison boy pour na bango ko bomeza ngo facile et loko ya tirenga suna message o kale na otela bino. Voici l'homme aloba qui on dirait belé. Yazo kataka parti wana makasi po alobi ke makila bato ba o boma eko ganga na lukon pa voici l'homme. Donc aloba qui on dirait makila o bato ezo ganga boy balobi mo mambo belé. Donc bango pona bango ko bomelo ko pamba. Tala muntu na bango alobi ke ko pendre ba pasteur wana. Vraiment papa nzambe azana bino ope muntu mso akomi vraiment papa nzambe azana bino ekosimba kaka nzambe mukuna azalaka pasteur te nzambe ayebi ye te ope muntu mso mutakomi yango mukuna azalaka pasteur te nzambe ayebi ye te do bayebi keza voix ya pasteur mukuna akokima mbangu na chilombo akokima mbangu na chilombo do pona bango ba Rwanda bakota na bango mais ata soki mutu ana zo soutenir Tshisekedi ezate ke bino le bokota na soki bokoti kuna ale soki bozapenda bato ya nzambe bato ya bien le bino bokota kuna na mboka na bozwi kita bokonza Congo ale mbala moso mutu abandaki ko soutenir Tshisekedi mbala moko fo soit boboma ye soit fo akima eza normal te tozokende oyo alobi boya tozozela bino na Katanga abiboya tozozela bino na Katanga wana pasteur voici l'homme. OK, to comprendre que ça voici l'homme dozomona oyo akomi force à vous papa. Comme na Swahili non tango on te pour ça des gars merci beaucoup c'est bon mais kobungisa tango c'est comme c'est bon mais kobungisa tango pona bato oyo bayebi eloko lokola soki pasteur wana na mte so ilakisi nini oseka ngalo bakobungisa tango pona bato bayebi eloko te na ebite. Comme victoire ezali kaka na AFC PM23. En avant mon frère, ba tout différent ba koma boye. Okomi nanu Lubumbashi te, Lubumbashi te. Oya komi, tu t'exprimes bien dans les 4 langues nationales. J'aimerais que tu t'exprimes aussi à Kinyarwanda pour les gens de Masisi et l'autre. Zamba mpungutulendo. Boyo kiangwe. Awa mutu akomeli boy. Tu t'exprimes bien dans les 4 langues nationales. J'aimerais que tu t'exprimes aussi en Kinyarwanda pour les gens de Masisi et l'autre. Yango moni Kinyarwanda nde baba ke kota na Kinshasa yango kunde bobanda koloba kuna na Congo na bino ngata na Congo wana pona ko ya po mabela bakoko na ngana otikela bino te jamais na ko ya Congo po bitumba mso ekoma ata na spiritualité nzamba ba ke bokita to kiti pe si place na biso bata spiritualité. Ozomone ata na ina koloba kata bonjour te na Kinyarwanda so muta bandi koloba nga bonjour na Kinyarwanda na komi baba na koloba ka bonjour te na ata mukolo moko na Kinyarwanda na limpe ko yeba te bonjour elakisini na Kinyarwanda wana bokoloba bato bo soutenir bango do ezape
so nalandi bato ebele o ba soutenir bango bazolo ba pe swahili na munoko bango nyonso te bato nyonso te o ba swahili la majorité so koti na ba live na bango oyoka ta musu mutu musu abandi koloba na swahili ozomona do ba infiltra biso makasi nzamba lobaka na ngai yango alobi bo fandisa bango na bandaku na bino bo balisa pe bango bana na bino nzamba lobaki na ngai na loba na bino yango ti bazobime tala bango yo heureusement nzamba azali bandeko na nga vraiment mukuna il faut kokanga ye bokata ye point wana c'était n'aventure bakata ye oya lobi bongo fo bakata ye nzota mibali donc basalaka bongo ozomona do ezolakisa lolenge oyo bazali baza na pitié te ya bato bazokufa mpona bango liwa eza nango normal bapase bana karibu ma fille famille yo te ya Congo paka bul nayebi te so eza monoko nini laissez ces pasteurs mukuna soutenir les voleurs de Félix. Ok, bango siko mutu alobi te ke a soutenir Tshisekedi te alobi ke aza contre bango selon koloba na ende azoloba aza contre bango mais balobi ke pona bango azo soutenir Tshisekedi. Passer mutombo okoki makala te ozomwa menace bandeko nanga siko yango moni siko menace oyo bayebi mamba osala bayebi kele baosala boye bapaster musu moye baloba baza contre eza te biso ba ope moye pe toloba contre bango eza te po tokobanga o moye tokita su na Congo eza te mozomona menace yango siko bino so bozoya na ndenga bien vraiment boko menasaka bato te botika bato baloba po pase mukuna ta lobi asimbe bino munduki pete soki bolingi boya na Congo ndenge bino ba projet na bino boza nango boko matiki chasa boko mana bino ya ko simbe bino munduki te asimbe bino boye bokende non akosala armée ta bundisa bino mais comment boko iko kanela e modèle oyo donc bit na bao ya menace na po bakanga pe ba minoko ya ba pasteur mususu yango c'est le moment tokoye ba nani oza penda pasteur a solo bundela mboka noko banga te so oza pasteur a solo okoyeba makambo nzamba lobi po na mboka na otela bino audio prophète Jonathan ba oboyoka kionte na otela bino prophète audio ya prophète Jonathan so espace eza no tia so espace eza te no tia bino na vidéo musu na osala ka lelo boyoka makambo prophète Jonathan monaki ozomona so yebisanga siko mutu neti toloba lokwa prophète Jonathan nde nzamba zo lakise makambo nde ngwana akobanga batu oyo abanga bango te nde babongo soki voici l'homme aza ya nzambe ata soki nzambe apermettre bango bakita tina Kinshasa omoni soki bakoma tina Kinshasa nzambe mutu apermettre bakoma tina Kinshasa bazwa pe kita bokonza likolo nzambe ayebi nzambe atikaki bana Israël tobosana te nzambe atikaki bana Israël barumelaki wana avant mai ekabwana le mai ekaboni bana Israël bakoti baleki akangaki te atikaki ngo ya ofungwama po bafaron bakota wana bakota na po mai edindisa bango ozomona nzamba za capable baya petit na Kinshasa bongo tokotala makambo ekoya ok eloba nango papa diangenda biso tokozala barbitre totala wana tobeta sifende na suka pase mutombo okoki makala te ozoyoka Nzambo bapesi ba courage bateli ba love vive AFC bravo je suis à Fungurumi Wakansha très fort Wakansha ta kombo na ye très fort wana ba commentaire ingeta ba ingeta yeko sani awa ingeta za bango te ingeta AFC M23 vous êtes de cœur nous vous attendons nous vous attendons vraiment vous
yo oya komi boyoka hein. Vraiment vous lui pardonnez, ce sont des sentiments qu'il monte. Voilà, moni muto alobi ke vraiment bolimbisa et puis ça sentiment muto mata. Ozomona mais bango bazana makanisi wana te. Obalimbisa mutu to dona iko confirmer makambo to yokaki. Ponga mamsu na yoka nga na confirmate na yoki na bayi eza bonto bonte. O to yoka ke ba beta ba boma ki batu ba tortira ki bango avant ba boma bango ba o nyonso bazaki na presse osala ki ka video oloba ka likamo contre bango le ba kota ki soki na Bukavu ba boma ki batu wana. To yoka bongo hein. Do yango elakisi donc passer muku na le ba kota do l'air a relaxer vidéo na siko relaxer on peut se katonini. O ebomba na kati ya oloba na bisote. OK. Muku na oki makala te na ta so eza même batu bazozongela ka ba commentaire na vérifier donc c'est ça donc ya on a sali bino vidéo o bande ko na ngai ba congolais ba o bozo soutenir batu oyo un jour les to yebisa bino ke bino bande ko soutenir to yebi ke bo wangana na bino ke bo soutenir bango te bo wangana ba o ba vidéo na bango ezali peut-être moi ba wangana te ba osenga ka bolimbisi ba osenga ka bolimbisi loko ape biso ba congolais toza ba sanguinaire loko la bango te eza ya biso te to limbisa kaka to loba ke te bo comprendre ki te po bo mona ki to loba na biso ke peut-être bozaki na moi raison bo kanisa ki bon po boyeba ki bilaka ya nzambe te po boyeba ki be tension ya bato o te biso loko to yeba ide ya be tension bato o pe to yeba ki par rapport makambo nzambe azotalisa biso nde yango monto soutenaki bango te. Boye balelo Bukavu Goma bozwaki yango po na mbongo kaka me Bukavu na Goma tozo récupérer yango siko bravo ndeko deti ka konge banda na bandi kotanga ka muntu moko mutaza ya bango te a boye balelo Bukavu Goma bozwaki yango pona mbongo kaka me Bukavu na Goma tozo récupérer yango sikoyo kaka nzamba zwa lokumu pona ngo dozo la kisake tozali quand même vraiment il faut kokanga ba église ya ba pasteur ya lokuta botie ba Rwandais obi botie ba Rwandais oyebi batu oyo nzambe aza malamu oyebi nzambe te aza bolingo oyebi kone nanga eloko na raisonnaki yango kone nanga po nga pe mama Delinde na boye na yebi ke souffrance eza na Congo wana fallait pas eza la modèle wana na yebi ke souffrance eza na Congo fallait pas eza modèle wana na yebi ke en tout cas po na nga Fati asali na eloko moko te na yebi te so raison ya ko pesa bato mama Delinde Fati ya beto asali nga na yebi asali lo te po passion eza na Congo wana non eza vraiment bato bakomi ko s'habituer ko fanda na passe insécurité malgré bandaki na nani mais yepa na ifali ata kabila tata le rakota ki na tamuke sécurité kota ki na Congo local bosse za non sécurité na mboka donc insécurité makasi Fati beton akoka kite ko sala pendo esengeli et puis raison o nga na komi komona ezape moko ya ba raison po ba infiltrer bazalaki ebele na yiko comprendre le congolais moi si na yaye koloba ki alobi pouvoir eza lokwa kindoki ata bozo sa bolamu ezo simba te bozo mbongo pesi boye basala boye esimbi te basali te nde na yiko comprendre ke ba infiltrer wana ba bebisaki makambo ebele po tokoma toloba po biso to banda koloba ke Fati asali eloko moko te donc bango bato ba bebisi po bazalaki partout po congolais le bakotelema boye congolais azala po bango oyebi nazo yebisa bino soki kone nanga azwaki kaka basoda na biso banani na biso ka asali rébellion alongola Fati azwaki tia bokondi peut-être soki nzambe alobi nange eloko te nga mpe na nge nazala po ye po natala non topesa chance ata na moto mosusu ta mosusu mwa makambo ekoki kosala ozomona
donc nzamba yebaki soki kone nanga azwaki ka ba congolais wana biso na biso ka ba congolais wana mbe bato ebele tongai tolanda ye mais l'air accueilli ake kozwa ba fiti na biso o toyeba banda bane ebele baluka mboka na biso basala biso mabe ebele bango bazokoma produit bazokoma fournisseur ya ba minéraux oyo eza na Congo siko nango akolinga mutu na biso azwa bato wana ya kokotisa bango dofo ezaka yango nzambe alobaki nanga nzambe alobaki nanga abike un Israélite akoki kosala makambo oyo nanga asali te nga na bi asali nini abi nanga makambo alobaki na kamba ayebi yango bien mais ake kosala azosala makambo eza au contraire ya makambo oyo ayebi un Israélite akoki kosala bongo te elobi ebele ozomona donc yango nzambe azotalisa ke kone nanga za Israélite te puis azoconfirme ke biso toza bana Israël o Bible elobeli. Vous avez le soutien de tous les peuples, mais ne commettez pas la juvénile erreur de vous apprendre aux églises. Dieu lui-même, l'Éternel des armées, s'occupera de vous. Bonjour Cordon Wakanja aza faux pasteur soki aza vrai pasteur pourquoi a dénoncé fraude électorale ya Chilombote. En tout cas fraude yango euti pa nani pas président na bino te mutu na bino bobenga président okomi kowanga na papa ba image eza ebele bolobaki ke na mois de mars bokozala deja na Kinshasa nanu bowangani te andeko o akomeli bango akomi bokomi kowanga na papa eza question ba image ezali ebele bolobaki ke na mois de mars bokozala deja na Kinshasa nanu bowangani te ozomona donc nzokande toluka nayebi te so na olukela image yango wapi nzambe na oyo aza na image yana tindelanga oyo bango baolobaki na mois de mars tokozala na Kinshasa oyo aza na ome lokwa baleka mingi na banino na ba panel wana ya TikTok nayebi te so ba image nango etikalaka ozomona ndeko alobi ke bolobaki yango ke na mars bokozala na Kinshasa bokomo wangana siko awa alobi so totika non pe awa alobi ke alobaki nde le 30 juin bakolia na Kinshasa le 30 juin bakolia na Kinshasa donc dans 2 mois total soki ekozala pe bongo donc wana siko le biso tolobaki le 30 juin bolobaki bokozala wana siko eza kutu likambo te oyo bango bakokai komenasele voici l'homme mpo na nga na moni eza likambo te ozomona so moto alobi boza ok to continue bafaux pasteur sataniste wana bazali ya Chilombo nayoki oyo olobi kope na bango ekosimba wapi wana eza ndoto alobi akokima kini toyoka oyo alobi nanga na yo okokoma katanga mokolo nini donc ba commentaire eza ebele awa bandeko na ngai donc totala awa ba commentaire soki ya ndenge nini awa en tout cas nzambe amona biso
naki ka ko partager yango na bandeko nyonso po ete to ko bit na partager vidéo oyo pona bato o bozo kanisa ke bato ole bakoya na Congo kokoma paradis o bokanisi ke nini boyeba yango dictateur moko ezoya wana et puis botokoma ba esclave bakomisa biso bakongole ba esclave et puis nazoyebisa bino soki kosalama eza nzambe akopermettre mpo torturer biso mpona tozwi maturité te mwana so azokoka kaka kokola te na age na ye azokoka kaka kosala makambo esengeli te fa sala parent sala ani abetaka la kozobeta maleme mwana azoyoka kaka te azolamuka kaka te azozonga kaka te babeta makasi yango nde sekelingi ekoma mpa na biso donc notangaka bakommentaire yango awa donc wakanja yo kende okosi faci beton akotikala beton mutu mwa combien tu sais que Londres avait déclaré que Kagame avait tué 70 personnes à l'église. Alors, il faut être trop prudent avec l'église. Donc, makamba papa na bango Kagame. Mamba papa na bango yoki awa. Balobi ke na Londres kuna ba déclaraki yango ke Kagame nzambe nanga. Do yango siko ninge koma do baza bongo. Eza na makila na bango ya koboma bato na église sans pitié yango wana. Tango bakosimba Bukavu okondima te na kolinga na mona yo jour oyo bawazalendo bakozwa Bukavu oloba ndenge ozoloba awa bokokufa na koloba kaka. Toutes vos générations vont payer. Oh, bah, tout différent, pe bah, comme paix, bah, tout pe ce paye à biso, pe bah, comme pe kokota, pe bah, congolais, pe bah, comme pe kokota, pe kokoma. Pour le bosso, ils a qui, bangi, sa qui ngabi, nena pe sa banku, bah, comme 70%, biso, to tikali 30. Nena no baba comme 70% seigneur, li kambuni nezo le ka Congo, nzambe. Wakomi Kifuembe Wakancha chemin na Canada. Tension ça va, tension ça va. Nanga aleli ndenge ba M23 bakufi na Walikale. Wazalendo vivant. Zato continuer. Wazalendo vivant M23 bakimi Rwanda et guerre et Siri. Kagame Seko Katumbi milelo na milelo. Donc nde na ibino na ba source mususu nga na zui balobike Walikale bazui yango. Balobike Walikale bazui yango. Walikale ba récupérer yango pardon. Walikale ba wazalendo ba récupérer yango. Ezongi mais pas na bango abalobike ba récupérer tamboka mon côté na ebite to ndimela banani. Munduki bosimbi bokozwa ba conséquences ba miyibi. Abe batnemso pe ba kompe kokoma. Bosi nyaki ba parti ya lokuta. Voilà. Bozalinde bozalinde maboma koleka maboma nyonso ya mokili mobimba
yo okokufa kaka te yo okufa kaka te lokuta na yo bino bokokoma kala te. Paster ya moyibi wana azoloba nini? Wakanja yo kende okosi fati beton akotika la beton. C'est exactement mutu mo muta komion. You and your M23, you are going to be defended. You will fail in Jesus' name. Mutashi kwa jina anglais sangani na Kiswahili. Donc alobi yo na ba M23 boko échoué na kombo na Yesu. Nde alokomi na anglais. Benge yuma. Yo na voici l'homme Paster Media wana. Bon, na suki si awa ba commentaire eza vraiment bere Nzambe azwa lokumu na kanisa kike ba commentaire nyonso ezaka na ngambu ya ba kone nanga. Donc vraiment na ekomuna peke ba commentaire do ya ona oloba ke toza 50-50. Toza 50-50. Batu oyo bazo soutenir bango pe bakomi ebele. Mais toza kawana. Totala kaka. Nde makambonka kolala kolamuka. Totala kaka. Ata bakomi na Kinshasa ndeko nanga. Na otela bino awe kokana tiang 56 lekebe. Na otela bino video mususu ya prophète Jonathan kaka siko na otela binongo. Nzamba mona bino ya onka na ki ko partager na bino pona koyebisa bino ke batu oyo baza babomi. Donc soki bakokota na Kinshasa eza po ba torturer biso dictature ekokota kuna na Kinshasa okoki ko imaginer te. Tala oyo lekaki na Bukavu kuna. Mukolo ya meeting ya nanga o bombe wana ebetaka kuna. Baloba nini? Tala meeting ya na bato ebele. Oyebi ke baloba kinga na zwaki audio na ebite bona bungisiango. Babito kendaki meeting wana pona doki bato nyonso bozala wana. Siko basode be bazaki siko kotambula. So bakuti bino na ndaku liwa. Do bazalaki obligé ya koya kuna. Bazalaki obligé ya koya. Wana eza dictature te wana. Yango siko tozo koma nango. Omeki babomi po le bakobomo batumsu moye baloba ezate. Yango moni basali menace ona voici l'homme. Po ete kanga pe batumsu ba passer mususu minoko. OK, nzambaza na biso kimia na Yesu Masia eza na moko na osa video mususu kimia na Yesu Masia. Merci.